Bonjour les amis, bonjour, bonjour. C'est moi qui m'a collé les bras dans les lattes. Hein? Bonjour, c'est Maggie, Maggie la balançoire, la maman de Brad. Brad dans les lattes. Hein? Alors les lattes azo sakana parce que bon quand c'est pas azo les là. Alors les lattes. Azo sakana, tu les dessins lumineux. Vous partagez si je vais appeler Singaï. Ah, désolé, hein. Ce boyo qui a zo ganga. Là. C'est la première fois que je rentre. Hein. Bostra TV est en ligne. Eh bien, Bostra TV est en ligne. Bostra TV est en ligne. Je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Eh bien, que Bostra TV est en ligne. Donc, je ne savais pas que Bostra TV est en ligne. Dans le monde entier, ça va être un peu difficile. Hein? Faut qu'on a toujours prié en même temps. Voilà, dans le monde entier, bonjour, bonjour. Santos du Jura. Santos du Jura, bonjour à toi. Bostra TV est en ligne. Eh, Brad, calme-toi. Bostra TV est en ligne. Christian Bokanda, Elena Kembi, il y a Chantal Matomina. Vous partagez. Là, on a continué la page Nanga. Nathalie Sepe Sandeni. Acha Gundu Kelizé. Hop, humble. Voilà, dans le monde entier, tout le monde a sujet. Bon, on a toujours une page en nous, hein. Mais aujourd'hui, je suis là. Maggie la balançoire. Nadia Maggie la presse. Eh, osez la pardon. Osez la pardon. Eh. Bon. Si je n'ai biso lelo. Et ça, si je m'appelle Singa Bandekonanga, oh, poto, ça n'a kindo quitté le kuta. Kindo keza na poto Bandekonanga, kindo keza na poto. To bate la bana, to bate la. Kindo keza na poto.
je ne suis pas pour longtemps, hein, juste pour vite fait. Hein. Pour nakana le balisolo au kindokeza na poto. Je ne suis pas pour longtemps. Voilà, dans le monde entier. Lisolo est à boy. Lisolo est à li. Ndeko na biso mo ya mwasi abota bana 4. Belanga, Belva, Alenzita, Androkwa, Christelle Kalonge, Hop Humble. Lisolo eza boy. Ndeko na biso ya mwasi azaka na poto na Belgique na kota na kombo na ete. Abota bana na 4. Na bana 4 o ya bota. Noko na bango azaka ndoki na Kishasa. Noko na bango akangaye mabala babota eka mona tata. Sikoyo na balabala place avandaka bandeko na ngai tanyambia vanga na poto tanga bamadeko na ngai na poto kindokezali to banga s'il vous plaît to banga penza to batela bana kindokezali. Sikoyo papa on a bozile pardon. Lona koti na page na ngai po to mekana nkotala nde ezokendele. So bolina tema bolobi so bolina vanda bolobi El Calista Fiscal Julia la Perle Nikila Maserati Nanou Diamant Noir. So bobina telema bolobi nena vandi. So bolina telema bobina telema. Je suis en mode sexy na telema. Ndeko na biso na bandeko na ngai na tema air moko. Na tema kake, je suis en mode sexy. Mama et papa ya basamba, biso ba mikolo boy. En direct en mode sexy magi la balançoire. Na kraboué. Ndeko na biso na bandeko na ngai kindokezaka na poto. O kindoki na poto zakate chantola motomina to batela bana kindoki na poto. Ndeko na biso na afanda na Belgique. Ana bana 4 bota mona ntata na ye afana na tata bana na ete. So bavandi baseni oya oya botisi yake. Oya oya botisi yake. Sikoyo dernièrement noko na banga yaka ko bimele na butu akomisa e mari de nuit. Ndenga komisa mari de nuit bande ko na ko partager. Ndenga komisa mari de nuit bongo avant na mibali te. So avant dika na mibali boye baseni bakabwani. Avant na mibali boye Judith Yanzambe mama na Sulemani Aisha Stéphane Tukusu. Avant na kana mibali bavana mibali aseni ni baboyani. Mobala oya botisi mwana moko ake. Mobala ya botisi mwana moko ake. Noko na mwana alala kaso alali na butu bande ko na tanga olamuka amoni kaka mai ebele na nzoto. Akompana ate. Abibunga mai o nzambe na mobali na olamuka bwe mai na nzoto bwende na sena biso mai na nzoto bwende nini. Na mona likambo na mona ngo clarté. Ole pa luka basali na nzambe luka basali na nzambe te. Et ça le mérite plus de 5 fois. Olala ka boye abi bon loka na boti bana 4 mwana tata na ye ndeza bona obota na ngali susu te cette fois-ci na vanda na nga parce que bana déjà 4 na ko na bana 5 mwana tata ni bandeko na nga ndeko na so pa vanda noko na bangwana akomisa e mari de nuit bimilaki na butu aka kolali na butu ye pa ebité siko jour mususu avant dika boye alali aolota azolota osa rapport na mobile bo excusez en expression. Alors azolota awasala rapport na mobile Judith Yanzambe mama na Sulemani Aisha Julia la Perle ya Chantal Matomina Nanou Diamant Noir Nikila Maserati. Alors la kabo ala jusqu'à ça rapport na mobile azo ganga pe kande centimètres la bo excusez en expression azo ganga asutu kabona pongi amona sena ye poli. Oh mona sena ngi poli bondeni yebe fi de prière malonga exacte. Siko jour mususu awabima kabona kata Belgique mama beza solo na Belgique. Chou mususu ala miki na tonga ketika bana classe bota ata ba jembe bandeko na nga awo ketika bana classe to ketika bana classe voisin na ya mundele ayebisi alobi oza bien bien
Vous en avez 4. Il y a dit, oh, Denini, vous avez dit qu'il y en a 4. Moi, qui n'a pas tout bazaba ko sabino te ndoki ana besoin visa te ndoki ana besoin ya billet te pona ya poto o ki poto na poto kindoki ate kindoki ezali bo batela bana bisika bakenda kotika bana bisika bana bakendaka bisika bana bavandaka bandeko na bosala attention mwana nyonso za mwana mwana nyonso mwana kopesa ete kotika ete o biloko akolia bandeko to oke kotika mwana makila na Yesu batela mwana na ngai ngana ke musana ke place mabete nzambe sunga mwana nga bo partager bandeko na nga sikoyo aute kotika bana mibale batikala na ndako ntongo oleka mundela akutana na ete mbali boso amonika bi bonjour bono zabi abi wina zabi abi na abine oh yo vanda awa abi wina vanda abi oh mende na mona ko tabi mbali boso mona ngana za voisin na yo na vanda aka na immeuble oh na yebi vina ya baby vina ngana ndenge nini abi na yebi vina yo obota bana 4 mwana tata na ye ndengo zawana olotaka bana mibali na butu olamuka omo ozomona ba mai na sena yo ya oh mais comment oyebi vina nga kenga moko na yebi te makam na betelo liso na nga to yebi vina nga ndenge nini abi na yebi vina yo oyebi nga tabi sikoza mta basia so kids po yebi vina nga no comprendre expliquer ndeno yebi vina abi kele kotika bana classe tango goya mondela na pe akoti na ye na ndaku fie na ketika bana classe na retour tanga zongi abino moleka no pa na ete na zonga no na ndaku na munyango na malte tanga zongi na ndaka akoti na ndaku andi kusuko sala constant lobi mondelo ndina yebiki na buta bana 4 ezanga mutu abitela ke liso na nga onga na yebite aye juste avant na bandi ko kanisa bandi ko na ka pasa vanda ke na nimi na pongi asutuka be mai na se abino no eza possible te ekomi kindoki ko camarade na mwasi bazala na ye abinka mwana bi nde toloba mangamba ki copine ngo toloba lobi yango bandeko na nga mutu no so amuka comme sa camarade te mutu no so amuka ko linga tozi ba secret no ke ko beta ozi ba kambe ko beta mama na ngalo bitombo ko beba na ko finga yo akotonga yo bo strative eza na ligne na ebe na ate bo strative eza na ligne mais na kotika ka bandeko na bo partager ze pe kalis o pesa pe par ba témoignage pasteur a bo stra kuna a côté ya biso eza problème te ko prier mais o pesa ba témoignage pe ya vie ba moko asutuki bina pungia moni mai na sabino no funa benga kamana ngana yebisa ye abengi siko kamana benta mabe kamana bina bina zabu na moni kambo déjà plus de 6 fois ndeti buna bandeka kola na onimba buna kidiba na talamba mona moni mai na se na lani na mobali te eloko kuna zo comprendre likambo eza nini na zo ebate abina na oke kotika bana na classe na moni mundele moko voisin na nga atelemisanga na yebi kutu avandaka na membre na biso atelemisanga zo balanga kaza voisin na ngai a expliquer nga vie na nga alobi ke na bota bana 4 mwana tata na ye nazana bana 4 mwana tata na bana na mibali deso na mibali baboti nka bakimanga na comprendre siki tata na ndaza ndoka vi na nga ya oh tata na zandoka vi no ndeni amuta famille na ote ande ko na ote eloko te yazane mundele azandoka vi yebaki ba mindele pa komba ndoki ba mine bata ba science au kid faut ça la attention lukana no ozonga papa na oyoka na explication na ebie pourquoi azo expliquer makambo ya vi na yo okutu yo oyebi yango me mutu muso ayebi yango te akipe na ete meze na discernement te bandeko na akipa na ete beti na ekara eleka na Allô oui bonjour je suis en direct sur internet ouais, sur ma page Magui la Balançoire. Je donne, monsieur, ma façon d'habillement, ça n'a rien à voir avec les conseils que je suis en train de donner. Si vous voulez écouter l'histoire, vous écoutez. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de venir dans ma page. Ok? Je m'habille comme ça, je suis grandi comme ça. D'accord? Si vous aimez pas, c'est moi. Oh. Pourquoi les gens ils sont comme ça? Hein? Si on est là, si vous déranger, les gens na nga la taka boy. O lingi na page na nga TCP c'était bande ko na ngai. Bokei s'il vous plaît. Boza ba mi na nga na lingi bino nga teni na nga na lati et déranger bino te parce que boza posa boyoka onga na oloba. Mibali nyos boya abaza ba moni kezo déranger ba mo bokei. Je suis désolée. Parce que ma façon d'habiller et moi la personne c'est deux personnes différentes. Si boza posa boka o ezala munoko na nga boyoki. Je ne peux pas changer ma j'ai toujours dit, hein, je ne pourrais pas faire semblant d'être la personne que je ne suis pas pour plaire aux gens. Donc, je suis comme ça. Voilà. Bonne histoire, Bande Konanga. Là, Chantal Matomi n'a pas partagé. Voilà. Bande Konanga,
abeti na yango kara akipe na ete ndenga kipe na yango te eleki nango koleka leki eleki nango siko kaka camarade ça lobi ah eleki sous 2 jours tant eleki 2 jours ok sous kotika bana na école amoni sous mundele wana bi ah na bengo ya komona nga oyaka komona nga to leka papa ah o distrait nga tika nga pardon abisa papa bon o distrait nga tika nga pardon papa na bimena na besoin na yo oya koyoka nga na zana ngo posa bina oyoka nini yo yebi vina nga koleka nga so muteko betelo vina nga siko na osandeni muteko betelo vina nga yo yebi vina nga te omona nga to so expliquer nga makambo eza ya vina nga siko na mono na nozandoki c'est que yo muto so bimena nga na buto abi non madame même pas rien à voir bande ko nga discernement za kité bande ko nga ba mina nga nos bolinganga bolanda ka teni na nga te bolanda ma façon d'être te boyoka ba témoignage na so ela bino parce que na ba pesa nga ba témoignage wana eza lokola pasteur ote na kati église est-ce bandimi ya pasteur Moïse Mbie ba kima parce que lien na bimisa Moïse Mbie azandumba bandimi ba kima ye ah non. Il faut pas juger les gens. Moi, je m'habille comme ça. Les gens n'ont pas boka message. Ils pas nanga onga magina opesa bino. Bolanda habillement nanga te. Ma façon d'habiller, ma façon d'être, c'est 2 personnes différentes. Les gens qui me connaissent en privé, ils savent qui je suis. Je m'habille comme ça. Je peux pas plaire à tout le monde. Bon, moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Oh non, soit sépélité, boza ba minanga. Pour votre bien na téléphone, je suis désolée. Monsieur Boyaka ko finga monsieur Boyaka ko tonga menga na pesa na message bo ba yo pesa nga ba témoignage muto yo pesa nga témoignage ayebi ke dana lata ka boy mais akipe tata so na tandi na des andingi na nga apesinga yo pesa nga témoignage na pesa ni eleki nango tant de kone leki agangeli kutu mundele wana bi laisse-moi tranquille vous m'embrayez là après fianga leki azongi na ndako kozonga azongi na ndako bande ko na ngai avanzi auto so bana classe avanzi tanga vanzi na kidiba lisusu kanda vanda bande ko na ngai abanzi oganga ye momwana uto zaki pembeni azoganga bikande za so sala bosaka bo excuser na expression so bosa rapport sentiment abanzi oganga azonga sko mwana zaki na pembeni na otala ka mama bonda oganga aola mti mama tu cries pour rien la mama yako afutuka bena pongi bande ko na ata na semai abi non likambo ko mi juste te siko bande ko na botu na nini noko na bango na kati ya Kishasa ela kaina poto. Tiens. Noko na bango na Kishasa bande ko na koma ko bimele na pongi akoma mari de lune na buto ya yebite siko bande ko na ngola suka ka pa fiwa na te akomi kokota tina bana bande ko na nga jour so ba vandika na ndako boye mwana sali malaise kana kata ndako mwana sali malaise to mwana sali malaise aola msamona mwana ola mkatola msamona ola mkate mba moko asopeli mai tanga asopeli mai mwana sutuki na pongi alamuki amuna mo étrange abi oh mais qu'est-ce qui se passe siko noko na bangwana tellement akoti na ye moi si wana ako ke sous esprit ne komi tellement makasi mais akomi siko ko simba bana ba tumse balia bango to tumse ba meka bango te bande ko na ko mo simba bana mwana sali malaise tant mwana sali malaise ay ko sopela mwana mai mwana lamuki lisolo eza vrai hein fianga sana Belgique na mbotanga ka kombo na ye mwana lamuki ta mwana lamuki po tikala ka ye mwana nda parce que mwana alala bien te fièvre ezalaki baninga mso inotika ba na classe azu mwana na mukongo china mukongo akezo baninga na classe tanga akezo baninga na classe koleka zoleka kana liboso mundele wana bandeko nanga mundela ningisika muto aseki abi toi tu es têtu hein vous êtes têtu madame vous m'écoutez pas hein? Abi yo mundele na sena ke ko funda ye ona porter pla bandeko nanga mundele wana ndoki ya makasi matricule 00 donc ti makambu no sonoko na bangazo ya ko sala azo meka bana na ye mundele na zo mona pona sa noke kindoki za na poto ba banda ba kindoki za ba mindele eleka mundele c'est eh mais vous n'écoutez pas hein, madame hein aleki na ye koleka leka kazi ba na classe aye ko zonga tanga zongi bandeko nanga alani na butu kola alala kaka mwana siko azoganga mama na chambre bana mama mwana olota alota siko bat ba yo fini na kingo bande kunanga bat ba yo fini na kingo nzuzi mara nzuzi siona bat ba yo fini na kingo mwana olota bongo mama y a des gens qui viennent pour me babalbanini pour me toucher dans le cou me poignarder dans le cou bande kubni bata français boloba ba mama ba sutuki na pondelo binini vie de prière pesati bande kunanga andika koloba na kombo na Yesu mtosa mwana ngama bezate au nom de Jésus mwana ngasimame makila Yesu andika kobondela wana ka kobondela ba vite maliko samba malonge zate eleki na bandiko na ntango eleki siko na tongo nango avandika bona kati kita bi muto ke classe lelo azate avai na kiti azoyoka
azoka esprit mezo lobela ezonga na pa mundele wana kende na komona mundele wana yoka na mundele na makamni ya koloba ndeko na nga si tellement esprit ne côté la bi non tam suma kamo pe mundele azolo bananga eza peut-être ya solo nazonga na kemona na mundele wana bandeko na nga asimba nzira atika bana ndako akebetela mundele na porte abeti koko pardon monsieur, j'ai besoin de vous. Monsieur Nafungola bien. Ah, bientôt vous venez. Bah c'est bien, vous m'avez écouté. Abi rentré. À côté madame Anakatanda. Abi salabo moninga na zaboy. Nakoba ndoye bisote qui je suis. Ngana mona kamuto ayaka ko combattre bana na yo abandaki liboso na yo. Yango mona katango lalaka omona olamuki bokuti mai na se. Osali rapport na mobali te moni mai na se na yebi mutasala ka obongo. En plus, muto ango akokio tellement makilo neza makasi ake ko meka pa bana. Akomi ko simba siko bana. Yebi mutango eza nana. Abi mutango eza nana bite na oyebi sote no kangelo ka mutuana. So na kangelo mutuana na oyela yoye. Abi kangai ko mutango eza sko fiango amona onze na ndoto ayo betela kamane lisulabi mundila na biso makambo wana kya kokangela bia kokangela nga penza mutu wana abi kokanga mutu wana koyana ye ngana mona onze ba jabi c'est que mutu wana pas muta misala mabe azape ndoki pondeli ya yebi mutu azoya komenaso na butu azolala kana yo pola mka omona ka baba maya na nzoto na alors que osali rapport na mobilité en plus mutanga kokiote akomi lisusu na bana bande konanga eleki nango tititi fiango fika mane sabi ndenge za bakanga na malama binde za boye makabo ebisinga ngape na oto bete la pasteur na biso ni solo il faut na expliquer parce que eza normalité bande konanga ndeko na yona pa mo ya kamane na mwasi akiko bete la pasteur na bon li solo ni pasteur tala boye ndeko nanga ya camarade nanga makamba zo mona eza vraiment grave tozo bate makamba zo leka azo la kana buto mona la libwa la muki bazo kuta mai na sena ye alors que ça li rapport na mobilité atika na makamba ko mala mibali parce que bota bana 4 mois na papa na ye abino makambo eza spirituel eza normal ndenge yi mundo sike ndoki wana ndenga za wana papa na balabala na bango wana oya ya Belgique wana sike yebi batu nini baya komeka donc ça veut dire que yaza ndire muto a protéger balabala wana nyonso yango monike azolika ya komeka bazo kwa kosimba ote parce que ye mutu asimi ona ba famille so ezala ko soke meka mutu mususu omona ba biseke te na famille na biso ba meka kate so simbi libobeli osimbi kiso ko bela libomo na ba famille musu peza bongo donc famille so yo meka mwana bango so meki mwana so mutu ana pesa opportunité famille ba pesa opportunité omona balie okufi mususu ko papa na ya na butu fia na lalaka donc fia na lalaka camarade na bengi alobi bon d'autres en groupe de prière na pasteur na biso to bonde na conférence to solo yo kama pasteur na biso ko yo ndima kaka amen bo finga ande na latite po bo mesanga ko finga mo eza makasi après maman ko vous la pardon après maman bande konanga yi jour wana to pasteur na banga bengi ba osola siko na conférence ba tie ba prière na conférence ba bonde li nde jour wana fia na lalaki tant fia na lali pe bien na bana mbala moka na butu wana ndoki wana noko na bango na kinsansa aye ko meka fi wana tango ye siko papa wana ndenge fi na kende ko mona ye a expliquer fi malgré fi na bande ko comprendre est-ce que ça solo to za lokuta papa na kande fi na yaki ami pesi alobi papa na lobi bini seigneur so zaki na ngo besoin c'est comme si akomi ko protéger bango na balabala wana tango na bango ye kokoma na bango komi yemba mondo kiana baba na bango ya mundela na telemi aye pa na yalobi yo oyebite ke na balabala oyo bameka batu te ngam na protéger balabala oyo batu nyonso baza na immeuble o ngam na protéger bango yo zo ya ko meka ye oyebite ke ngam na protéger ka ye o meki pa na yo koki ete okomi siko pa bana simba kaka ndongo mekaki na bana ko meka te soko meki na bana ngana okanga yo bande konanga to oloba ka beto bita histoire bino mona ondeza ba aventure eza makamba solo esami na Belgique bande konanga après mba encore ndokana minchana akenda koke akei abengi fi wana lobi omuni mutu na ndo yebiso fia na yebete keza noko na bango mais c'est que mutu oyo azoya combinaison ya kisusu lelo ba prière oyo sala kina camarade na wana donc fia na omona on dirait étrange
tita ndoki wana papa na mundele na benga ke pa lo banene makambo bande kunanga ya mona ngondire étrange amona ngondire ndoto mais tellement ça na discernement te ba vika ko lalika ko lamuki vie de prière ezate papa na benga e abiyaka tanga ke na ndako na lobi omoni muto na ko mekolo lo ayaki obi pourquoi ni nesunge yo parce que ba prière oyo salaki na camarade na bi o meyo yibindi ni kinga na camarade na to sala ba prière et comme il ndire ndoto ndire de ba yibi mayela oyo ba suma ba salate a ko papa na benga yebisa zo comprendre parce que ndeti nga magi pa na normalité na ngande na zabo eko muto obenga azo bana makambo ya baboy mbala mona ofongola miso na comprendre que papa aza muta molili mais ti fie na zo comprendre te so bi ba vegla ki miso so ba zo batenga no to yebite abindo ke na tango yaki lelo ngam tu na telemela ki en plus ba prière oyo salaki na camarade na bozaki na conférence na pasteur wana continue kaka kolemba te ngapi na osala tout na kokanga e bande konanga fiana pas continuer comment ko continuer ko sala ndito sala ka ba prière ba bostra mikeni ki ba prière mikeni to sala oyo o mine ko kito koti bande konanga ka ba prière wana mikeni mama ezo protéger biso awa ya pe na butu ba kokite po na mini wana yo misu balali me yo lalite o singo zo bondela kaka même si biko sambela te kaka pasteur wana ka azo ba kaka aso sambela yo ndimaka amen amen ko bika na mo bimba yango wana ate ba ko meko bande konanga ba ozwa oke prière mukeza kate prière munene zakate soko so ndimeli yesu masielo ko mo kontipe mo bikisi bande konanga ata ba na butu ba na moyo kaka prière muke wana kaka zo sala wana kaka ezala ba bon négliger ba prière wana te ba bostra wana bande konanga bon négliger te ba prière wana est très important tant bazo ya tant tozo semble ba kokuta tso mona biso te yamuna ba deo banu batu mususu ba luka ba lia ba lio ba tse mona ba kokio te ba tebele ba kufa ati na ba coronavirus ba kufie malgré ça destin na bango etala mabongo me ngana yo to biki ngana yo toza ba vivant parce que nzamba yebi bande konanga nzamba pesa mutu chance ale kinabi ke mingba ofinga olati boye ozopesa mateya mama ngana bolanda ka ngana obimisa muloko elate nanga bolanda te o ah oui brad pe kuna oganga na ete sala ka otani ka télé sepela na epo mwana zo lela bo kipe mwana te bande konanga eleka ka 2 mois ka ba prière mike na basala ka na ba groupe ba prière na pe sunga ke bo muna bio so na WhatsApp bo koti ere koti 22 to koti même ceux biko sambela tengi manka amen amen nanzimi amen nzambi mama zo bikisa o muna ba prière so ebandi kama na obengi na ligne ya kota prière ebandi ka ba prière na mike asala pena 2 mois penza boy o muna la muka pena mema yango ezate ma yango ekio donc ba prière azo nika wana ezo komela noko na bango na Kinshasa bamo bande konangai je me suis eleki ka 2 mois boya mona suba mai na tia monde de ba mai na zo mona ngote makamba ngo si donc si la te donc akima kimi kola ba prière ba moto eleka nango jour wana lembile ba prière a continuer sur ba prière te tanga continuer te papa ngwa ye lisusu noko na bango tangwa ye tout asuka ye ndoki wana ya mundele wana baba na bango na telema ye déjà wana kange bande konanga ko kanga kange ba moko tunanga tie wa atena kata mulangi liso na zo beta bande konanga eza vrai bon luka bo vérifier bo tuna na Belgique boko yoka azwemba mwa kanga ye atia na mulangi tanga tina mulungi akangi mufinuku abomba ye siko ju mususu atika pe wana vanda wana ju mususu fiana andeka ba classe zonga ba ketika bana classe na retuta mazozonga azongi na papa na bisa na besoin na yo na koya e bi koya na koya siko ziba teke papa na zamuta milimo ye pas comprendre te esprit zate bande konanga azonga na EP avandi 17 ko kata kezwa bana ko kenda kezwa bana tanga zuba na mbamoko ozonga zozonga papa na ebisi na zo ya ke na ndako camarade n'est pas un katanda tangwa ye akoti pe na bana bavana bana sel bana ba goûter bana baleba goûter papa na ye kota beti koko oui kota akoti kota bi na kangi mutu wana oyo ayaka kosalo mabe o alukaka yo o na telemisaka ye wana na kangi ye ramsi ya gaya ramsi vibration na kangi ndoki wana na kangi mutu wana dérange kayo o alukaka ona butu na kangi ye abi mutu wana no kangi abi wi na kangi zana kezwa ye bande konanga papa na simba nzela inde ake kozwa mulangi wana aya na mulangi boy noko na bango bande konanga mama na beza mamba solo Judith ya Nzambe ya Chantal Matomina na nu jamana Nikila Maserati Jules la père. Allô? Allô? Oui. Allô?
Allô? Oui, allô? Ok. Voilà, dans le monde entier. Bozela, pardon, hein? Là, ça le camo vite fait, pardon, Bozela. Voilà, dans le monde entier, Bozela, pardon, Bobimate, les amis, s'il vous plaît. Bobimate, pardon. On a ça le camo, batinga vite fait, batinga email, moi, quoi, wa. C'est très important. Bozela, pardon, bandeko na ngai. Lisolo eza mamba solo bokende ko vérifier bokomona. Bokomona bandeko na okosa te. Bokomona penza ke lisolo na olobeza ya solo. To batela bana bandeko na kindokeza makasi na poto kindokeza. Muta kosa bino te sorcellerie zali. Bozela pardon, bozela. Email ba auto tinda nga sikoyo. Bozela pardon bandeko na ngeza très important. Batindeli nga mail sikoyo. Bozela pardon. Bozela pardon, le soleil est très important. Bola ndakolata na ngai te, bola na makambo nga nazoloba na kati. Bozela pardon bandeko na ngai. Voilà dans le monde entier. Bandeko na nga wana après ndeko wana ayeko ndeko wana bayeko bimisela ye mulangi wana. Tamba bimisele mulangi wana ndeko na nga batala bwe noko na bango. Noko na bango na kata mulangi wana. Bazaki na ndeko na camarade na ye wana mwasi o amemaka o abenga pasteur na bango na ba prier po na ye. Nga lisolo na beti ko, nga masolo na beta na kosa ate. So na beta bandeko na nga na kosa ate ba pesa kabiso ba to pesa nga su lisolo tata mo azala na ligne a tout à l'heure ko. Azana lisolo mo to pesa nga tout à l'heure ata na zaki a pesa nga lisolo bina nga mama beta lisolo o tala boy. Na linga na enregistrer papa batu na talika na bino na sala ngote. Ça ne sert à rien. Omoni. Bozela pardon. Bozela pardon bandeko na ngai. Voilà bandeko na ngai. Après, bozela pardon. Bozela pardon, hein. Batinenga mail mo awa, c'est très important. Voilà bandeko nanga. Après
après fi wana tanga moni après fi wana tanga moni nga kutuko ata bo finge talinga te nga no saka bosana nga après zela après fi wana tango amoni mulangi wana bazali na camarade na ye mba moko abengi camarade na lobi faut benga pasteur na bino pour makambo oyo eza normal te tango abengi pasteur na bango lobi non faut to prier na minute faut to sa jeûne et prière ayesi mundela na bi problème eza te mundela na ke mamba dekolanga mamna obeta ko so botu na Belgique boyoka bakindoki eza na poto eza na kindoki place boke etika bana bosala intention kindoki eza na poto mutako sabino te après mba moko fi wana tanga monoko na bango abingi mama bana Afrique lobi mama tala mama bango abingi mama tala noko azandoki boye bakangi na mulangi awa tomoni vraiment na kati ya mulangi mama bango silika lobi non eza lokuta ndeko na nga zandoki te eza binzambe ne boke ko sambela nde balo bakende ko na nga zandoki ndeko na nga zandoki te bandeko na mundela na kito mundela na kinda ba suivi de prière semaine mobimba bakota mabonde na pasteur ka ba prière to sala ba pasteur na biso oyo abakota mabondeli une semaine fait na kota jeûne prière na bana bakena na retraite bandeko na ba botiko distraire ngako s'il vous plaît. Oh zela pardon. Après mba moko ngona landa bino te bandoki. Après mba moko bakota mabondeli une semaine ko sambela prière na prière bandeko na prière une semaine na mabondeli. Après pasteur na banga lobi bon le quoi to sali jeûne prière boye tozo clôturer dimanche mais prière oya suka oyo loba nzambe nanga na sambela ka kufa mais soki nzambe nanga za bomo bokoyoka sango bandeko na dimanche wana suka na ba banda prière ko bondela lo sambo bandeko na pasteur nanga bisa bizwa téléphone benga mama abino na benga ba na Afrique una tuna bango position za ndenge ni bandeko na fi wana simba ka téléphone benga na Afrique boye noko na bango ya leki na mosabi yeso likutu bio bengi talaka noko alalaika boye akufi alalaika bo akufi to ebita salika crise loko tika mort subite bo akufi ka mba moko ndeza bo ekuto oketike na mort parce que ça ya kokufa santé neza malonga te bandeko na nga na ebisu binoko makamna olobako bo tuna na Belgique boyo kalisano loko na banga na eko kufa tano na banga kufi pasteur na bi Dieu merci nzamba zo lokumu nde soki ka ko wumela ki na makambo oyo soki ko wumela ko luka ki nzambe te na yo na bana bolinga ebo zala te après eko leka babenge na Kishasa patinda mbo bakunda na binga na otinda mbongo tepe bokunda noko parce que yem tabanda ko bimiranga akoma ki mari de nu nanga na butu na olala kabo na lamuki na moni mai na se eza normal te lelo nzambe nanga sali noko akufu bo banga na ke kotinda mbongo pona kunda noko na otinda mbongo te mama banga lobi noko na yo lelo ovanda en Afrique okola awa lia oti akoma na potonda ke ko lia yo abi mama ndeni nga na balaka te ndeni na balaka te mibali ka babota ngana tikala kana mwana tata na ibo tuvango za normal na sala noko nini problème nini mama bango mono ke mwana nazo kosa siko na mboka na bango kuna na Kishasa na mboka na bango ya tribu na bango so mutakufi akutaki mboka kufu batu bazonga bake kunde na mboka bande kuna nga bazonga na mboka bake kunda nani noko na bangwana koko makaba komi na mama bango na bande kuna ye na ba cousin bake kokunda noko na bango na mboka donc ba komi mbala moko muto azaka nani loko arwa na bango na kata mboka no domoni omona tolobaki nini tolobaki fallait pas osimba bana fallait osimba kaka ye yo komiti na niveau ko simba bana pona nini tala ndeko ko kufa na mboka mupaya il fallait pas oyoka kiti mabanga ye juste kuma koko mama ya fia na ye juste abi do makambo oyo kingana zolo beza solo abi oui eza solo so tinda ka émission mais to tinda ka teke ko simba bana basaba angelo nzambe bana bako simba bango te ya komiti na niveau ko simba bana en plus muta protéger eza mutu wana zalaki na balabala wana mundele wana bandeko na mama banga ya juste abi seke makambo mona banda ko bangeza solo abi na ma chérie pesa témoignage nga mona za preuve ali solo na ngai
pesa témoignage na poto kindokeza ndokaza na besoin te ya kouta azwa visa aza na besoin te ya kozwa passeport pona aya kosalo mabe pona ya komeka yo. Donc ça veut dire que na yo kina ba témoignage nde bozo pesa en plus na ba prière o tozo sala o ya ba minuit kokota ba 22h tout négligent o teza très important. Ba camarades a bien pe baza ba camarades pe ya mabe baza soki zaki ndeko camarade nanga o na yebaki ete mais na minute oyo ta musu naza dia naza ya kokufa na minute dia ba simba bana na ngai bala bandoki bazali na mindele na batu mwindu kindokeza makasi foto keba na bana bandeko nanga tokeba na bana kindokeza makasi mutu mususu oluka salo mabe akoya muni akoki yo te akoma kosimba na bana. Voilà, merci beaucoup. Ndeko na bisa komi Peniel Senga lobi mama kindokeza makasi partout na poto partout kindokezali. Il faut que ça la kaka attention, yeba mutu nini ozotambola na ye, yeba mutu nini ozolia na ye, kindokeza partout makasi. Donc il faut faire très attention mama na ngai. Ndeko na biso Peniel Senga lobi bino msu bozo ya kokomara bozo ba kindokeza te kindokezali. Kindokeza faut que ça la attention en plus ba prière na tout ozo bondela o bandeko na ngai mutu ndenga zana nzamba mutu na mutu ndenga zawana ayebi mutu na mutu ndenga zawana ayebi ndenge nini zela pardon nde tozana mutu na mutu ayebi ndenge nini na uta na famille na bango mutu na mutu ayebi ndenge nini nazali parce que na mokili okopesa mutu confiance oyebi te mutu ozopesa confiance eza ndoki yo ketika bana yo wi na yo ketika bana ngai omona mutu mususu azoloba no makambo yo oza na discernement te oyebi ndeni ozotambola te oza na discernement te ozomona ta musu nga makambo musu nasala o nzambe na ngai eza nini kindokezali tosala très attention bandeko na nga très attention faisons-nous attention s'il vous plaît. Kindokeza ser wana lobi na ngana yebisa bino bandeko na nga to sala très attention surtout na bana surtout na ba camarades surtout na abili kambo na lobako eza eso boki na Belgique botuna muntu mususu au monde boka te lisoyo ke muntu mususu na poto a sokola ake se retrouver na douche na Kinshasa. C'est pour dire que kindokeza jalousie eza mutema beza na kati soki pe ndeko wana ayebisa muninga te ke tokota na ba vie de prière ba prière ba direct ba téléphone bino boyo finga na bino nga kongola finga na ekaka ata bo fingi ngasi na ekopesa histoire o ba pesinga bandeko nanga to sala très attention s'il vous plaît très attention kindokeza makasi ona poto kindokeza bota ndeko mwasi azolala kaka misu baza esala mela bango boyo finga aka ndi bozana etanga lati atiki bupe ata bo finga mana mo kombeza solo mususu mona lali ka bwala muki akuti mai na sema lali na mobali te ezali mususu mona ozoluka libala ezoya te basi babalu sono ta ndeko na biso wana noko na banga comme c'est femme de nuit na butu a comme c'est femme de nuit. Donc tata na bandeko ya koloba na tata na mundena na zolo bane tongo midi poko azolo bane tongo midi poko azali na discernement te azali na kibomoto te azoyi bateske papa ndeti danga na kibomoto nanga mutanga iko fonga nga miso singa makambo c'est important na ozongo na ndenga ba prière non ça ko ba mentir te bozo ka bandeko nanga. Donc ce n'est pas facile, faut bosser la très attention. Kindokeza makasi na poto okenda kotika bana na yo place ozoketika bana oui nzambe mutabatela mutu bible lobi avanga na batelo yo fo mi batela mama Solange liboka mama Solange dit mère la marula donc bossa la très attention poto eza mabe jalousie ezali kindokezali ezali muninga msusu apeso conseil a tindo nzela mabe muninga msusu apeso conseil a ko protéger yo. Soki lelo bandeko na ngoli ba prière tozo sala o mike ba bo stratégie tozo sala o madiko na bon négligent ngote bon négliger ba prière wana te même si on va fatiguer bandeko na ngo ozika ta partage à pamba moi na nga lela te azo sakana il a la joie il pleure pas vous comprendre. Donc ndenga zana o lela te azo sakana ba prière tozo sala bandeko na nga o tozo loba kende place bakanga libala na yo bakanga kobota na yo bakanga vi na yo
ndeko nanga kende kofongola ba bantu kindokeza makasi bandeko na ngai surtout batata mwasi banoko ba oncle oh lokuta noko na yo bokola le poignet alia ote. Oui, bonjour. Hmm. 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 Merci chérie, le bas papa. Papa bandela papa bandela oloba bandela. Nalobi boye. Oui. Ba oyo ba moni. Mwasi to mubali. Ba ba moni. Libumu na yo, tunzoto na yo. Ezo déranger bango. Ba zappé. Ba zappé ba longo ba yate. Oui oui. Puisque yo koti pono yo ka conseil ozo pesa ba tu bien yi ba wala bazo kota. Poba finga. Merci papa. Est-ce que yo ozo ko finga bien ozo beteli solo tozo pesa ba pesinga histoire papa nanga ba pesinga histoire na pesa ba histoire to beta ba pesinga siko ba bazo finga ngai ndena lati na lata ndeni papa nanga ba ba ipo ba kanzoto nanga to ba ipo ba ka ba mnazo loba mama yo kama mna loba loba chéri papa loba chéri loba papa chéri loba omoni conseil bongo na pesa o ba finga ba loba biso ka boy si papa continue likambo oyo conseil oyo ozoko pesa lifuta na yo ezepa ya nzambe. Amen papa. Yo kanisi muto azotala yo atali libumu puisque nga na otanga ba message to bato bazokomana moko afingi yo ndoki yo ozofinga moninga tozana asana preuve pa akangelaki yo ndoki ba jaloux bakoyanga noye yo oye na lisolo na yo bapesi yo ozobeta ezali neti biso nyonso tu ozometre biso en garde bokeba bandako epai tokendaka epai tokotaka tokendaka kolia tututu bamisusu bazali wana mpe bazwa bakindoki kimokolo bakoyeba ndeni ososala makambo moko bato bazocomprendre yo te mais toi tu trouves ça normal. Si. Alors nga na kote na lisolo oyo outi kobetela biso ezali olobi ozopesa te na conseil. Alors il faut omoni tomi prendre en charge na bavi na biso. Tout à fait. Puisque mutu tute azali ya kokotisa na ndako. Tout à fait. Mutu nyonso tute azali ya kotindela elamba sapato mbongo d'Afrique. Puisque napekisi te mama na asi bozolandanga bien nga napekisi na nga mutu te kotindela noko no mbongo te kotindela intel mbongo te nazokoloba nde puisque bamakambo ekomosalama na mokili ya bato eza mabe te me biso nde motu tozali mabe devant Dieu. Soki devant nzambe tozalaki malamu j'espère que nzambe nakopermettre te ke virus oyo coronavirus oyo eya kopoma bana na ye baetre humain na ye oyo atia na mokili. Alors soki nzambe apermeta makambo nyonso apermeta liwa parce que l'homme azali mauvais devant Dieu. Tout à fait. Alors kindoki ezali esprit mutu amona kindoki wana aza te. Balançoire. Oui chéri. Ngai nakombola nga Alain. Alain papa Alain. Nakosala bapesi nga kindoki. Balançoire yo yebi nga. Ndenge ozala te oyebi nga puisque nalingi na nga oloba te tobandosolola no mingi kala oyo bandosala balive no. Alors sikoyo ozomona yokomalako
na makambo mabe boy eza nango ale oyo yoyebi te eza nango magi oyo toyebi te mais ezali siko esprit oyo ekuti kati na yo. Tout à fait. Bato siko bazomona yo moto ozosala ngo mais eza yo te siko bakomi kotravaille na kombo na yo kati na yo tozomona ala komi esprit mabe magia komi esprit mabe. Alors il faut te faire attention. Kindoki ejistaka mais motu oyo apoyi na ye kindoki ezali volonté na ye. Alors nzambe mpe aejistaka puisque ngai moto ya liboso nabanga na mokili oyo eza nzambe soki etikali kaka koza être humain lokola nga na obanga o te puisque esprit wana yo oza nango eza mpe mpa na nga naza na nga ndoki te mais nde nazali awa nabangaka kaka nzambe puisque nzambe soki alobika nga lelo okolamuka te okolamuka te lelo ndenge oza no okokufa puisque eza pema na ye tofutela yango farceur te eza mokili na ye tofutela yango mpe farceur te. Alors lere ozobeta lisolo wana bato bazoloba okosi ozokosa bato bazoloba ni kasi mpe komi kindoki te kindoki babi na okosa ntango eza mwasi abomi mobali nde bandimi mais kasi nazo comprendre te pourquoi nalobi no bamisusu akoti wana mpona batala libumu na yo azalaki na ligne na Facebook azotala lere akomi na live na yo amoni yo alisiko akomotala mpona nini afinga o bandeko na tata oyo bakangi na kati ya molangi na yo moto ozofinga libumu ya mwana mwasi bato akoti azopesa conseil yo na tata na kati ya molangi na yo moto ozofinga merci eloko nango loba mpe yango na différence nini ezali yoko ndika kindoki fo koma lokola tata wana oui oyaka kolala nièce na yo butu papa za suka lalika mama sa batalamuki abota bana 4 mois na mwana na tata na ye abalaka te non la ba commissaire Marie de nuit ko bima na église moi ba ngoli ba binzambe bozo kende weza lokuta ba binzambe za lokuta papa na ba prière to sambela o er nyoso tongo midi poko eza lokuta. Donc c'est que pasteur na biso na pasteur wana ya Bostra TV pas pasteur lokuta po azobimisa ba vérité azobimisa ba semence ba noko bazo sana ba famille bazo baby sa bane belé yango bazo beza lokuta eza ngamba solo maki na lobani lo moko pasteur nyoso tote aza pasteur ya lokuta yo ozosala émission na o eskize ngai ya bandeko ko eskize nga mpona parole ozosala émission na o mama ngai nafingi te nalambe na bitidi wana te nakola bongo te mutu nayebi te nakota kaka na bando finga na bando kritike non so na okritike na obengo na privé nayebi so mamangi prochainement oifuma mobulu ezala bo eza bongo wana mutu sikoyo ye moko ofanda okomprendre te nasalaki erreur fan nanga moni kote wana ezalaki défaut okomprendre eza sikoyo bongo. Alors tous les pasteurs te bazali baescro voilà totika eloko wana non sinon ebiso eloko moko epai liloba nzambe ebimaka ya bosolo bato bazalaka ebele te mais esika bazoteya miracle yoko twa visa yo ndenge oza bakoye ebele ozozwa nationalité okosomba voiture okosala boye bato baye ebele mais epai bazoteya bino vie éternelle résurrection bokoya te mpona boyebi akuna bateya kaka bokontina likolo bolingi epai oyo bazoteya balobaka na bino boye bebesiko deja bango wana. Et puis, conseil na opesa mutu nyonso tute azali ya kokende epa na ye nzoto na yo mutu na yo asimbi yo. Merci beaucoup. Alongolo kaleso alali yo mpe biso mibali okeye surtout bino basi bosalaka mwa faible okeye bazoprielo mutu anasimbi yo na mutu oyebi nini azotika kati na mutu nao soki azali pasteur ya lokuta azali mutu ya baloge yana na nga na prie na ndako
nakende église ezali motema na nga. Amen. Église oyo tokendaka bajour mosusu bien bamercredi ou bien badimanche ezali tozokende ensemble biso nyonso mpe tokekutana toprie ensemble après topanzani tozongi mais vrai église ezali yo moko motema na yo. Merci. lelo oyo bakokanga yo ndoki mama bazofinga yo mpona biyema na yo. Mpona biyema na nga me bango baza bantu bapumbwa na butu nde baza papa so oyebi te bakoma sikoyo elo na place ya kofinga pourquoi pas okopesa conseil eloko ekofinga mutu pesa mutu conseil te ndenge ozopresente émission boye ozoya monde entier ezotala papa nga kutu nazala nga nti mafinga na ebelaka nga solo te se kote lemba papa yoka nga nayebi na nga yo yaka nga na koti nazoloba na nga na bato ke kofinga eza na ntina te lande mission soko moni okoti mpona kofinga bima na yo sape na yo émission ngo to eza bongo yo ozopesa no conseil pa alingi no oyoka te etali ye nzambe asala biso atia biso matoi mpo tokoyoka atia biso miso mpona komona atia mpona koyoka oyo amoni ke libumu ezosala bien te abimi ake na ye nga oloba na nga kaka napia na kaka conseil bolanda libumu na ngai te ah oui merci na intervention papa nzambe apambolo makasi toza na bapriere na butu na Bostra TV ba 01 faut kota esa moi ba priere na ebona ba priere ndezana ezotumba ba famille bandoke ba famille wana nyonso ya poto bakozwa biso te ba priere na ezosala mama minene yango moto omona bango na Facebook bazoya kofinga bandoki te mama ngande na sa awa bapara na nga basala bandoki te toya bandoki te na libota na biso ngai pe nde nazali awa nasala na nga mutu mabeto na lali nalamuki na tongo na procès na lati nekende kofunda mutu na prosélytique oyo esika botututu mpo na vie na ye ase souffrir non yanga na nga zela papa zela allo olinga intervenir loba yaya loba merci mutu alinga intervenir boyoka tozoyoka loba mama allo voilà dans le monde entier likambo nga na bando loba eza nini tozoloba ke bozela na pardon ngata bofinga bino nga nazanga ntima finga mama esa na ngo eloko te ekotaka nango ebimi nango nga nga ntima finga bafianga trop na vie na koma na kasini na nzaka donc nga bolanda ba message nga nazo na ngona munoko botala biema na nga te botala nga mutu te bolanda o ba message bazo pesa nga pona eko pesa bino ba allo oui tozoka mama bolanda na bino te bovanda ka zo bovandi mutazo sala makamula yo mala kofinga likumesali nini bafinga finga mama lo mama tozoka likumesala ba esala bino ni mama de zo soke bino ba mi mama baba ndizana nduka te magala na soni eza soni eza bino loba mama loba makose ngo tumo mimi na bino ubi mana bino ke mo na kofinga mo ta ni na soni o magila bala swali si o magila bala swali ngala bango différence yana santi kala bato ko vandi babo ya basambo na ko sali sa metala ya bio soni mtesa bino mo so tine ko be itali bumu mo tine ni bumu te so mo ngo be pesa ko so be ngina privé ke bo ko maboy si apa sa bino ba numero privé so bo ke ne to ko yi ba roya ndantu mo ba wana posa ngo to bo ya nga noa ba ya jalo voilà faux profil baoyanga noe bancho bandoki bajabolosi
Ok, problème te. Voilà bana monde entier ngata bo fingi. Ata bo lobi na zaka wana pona bino. Comme tolo ba kindokeza makasi. Moi si ko pesa kanzoto pas n'importe qui te. Vous comprendre. Moi si ko la lokola, moi ça la lokola nani te. Ata bo finga, ata bo tongi, ata bo lobinga ba message ba pesa ngana ko yo pesa. Ana loba. Na yo pesa na loba message alelo ezala ki kieba ndeko na ki ndokeza partout mobali nyonso amubala opesa nzoto te mwasi nyonso anga mosa opesa nzoto te ngata na lati na nga bobo fingi nga nana CV na nga kitoko nana CV na nga malamu oui nana CV na nga bien CV na nga eza kitoko makasi ata bo fingi nga jula la perle nekila Maserati nanu diamant noir enzuzi sio na ya Chantal Matomina ata bo finga na tiki libumpole mama na bota na bimisa makili na bota na césarienne te na poussa madame na poussa boyoki ata bo finga libumu na bota na za mama mwana na bota na yoka soni po anini na lata na nga boy na banda ko lata boy apisi la mwana tumta somela nani mo pali na ngai oui tokende na inde na magasin na Nike yemo kabi bébé okitoko pona ya bimisa mama ba yebi papa mwana amta sombera ngilambo ko boye asiplanela lata boye dérange ayete donc ba belle sœur na ba famille na ba yebi na lata boye ba semiki na ba yebi na lata boye siko bino ba tonya pesa no message bo fina na kwani ngana zolo bakaka basi bo pesa kanto pas n'importe qui te kindokeza makasi mutu msozo pesa nzoto aza envoyer du diable ta msozo uta na nzela ta msozo uta na internet ta msozo uta na famille na yo pesa no conseil nga conseil na pesa bino kala bo kanga bo pesa n'importe qui te oui c'est ça pourquoi tu na babioni message alelo ezala ki ba pesi ngai bande kunanga eza message o kindokeza makasi o fiana lobby o télécommande bébé message ezalaki boyoka nde onga nazo loba botala nzoto na nga te botala ngai te boyoka eza lokola pasteur omoni naza oka pasteur Moïse Mbiye omoni pasteur Moïse Mbiye ndenge aza wana pasteur Moïse Mbiye eliana ta amata kita bamba na mabele eliani okimise baklinia te okimise bandimi te eza lokola bino bamina nga na Facebook obo nyonso bolandaka magi la balançoire la diemba de la presse kona diemba na balançoire ngange mapena yembela nga libuma bomo nango so botalinga ba photo nanga kala na lelo na deux personnes différentes na uta kobota na mona kazi oui libuma nanga feza la boye naza boye ilamba mutasombela nga mobali na ngai ye mutasombela ngelamba oyo donc ndina lata bongo dérange ayete siko bino nde boya boya ofi bolanda message nga na opesa bolanda tema na oloba bolanda tema ndina lati na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba na kwa Mike Kalamba na kwa Moïse Mbiye ata na bini nzemba fali ata na Zarina fali ata na kanga mina soki na kingani naza Moïse Mbiye na Mike Kalamba ata bo fingi ata bo Elia ndinga zana akita na sia bamba na tina sena mabele Elia na olongole Moïse Mbiye taza Moïse Mbiye akufa Moïse Mbiye ngape na bongo donc ngani naza boeko ata bo koti bo fingi bo kolanda ka message na zana ngo na opesa nana ngami parfaite te nana ngami placé te mais message na zana ngo lelo ezaki ndokeza na vie bébé va là-bas chérie va là-bas mon cœur ils ont tout expliqué ta maman les ventres c'est à cause de toi que j'ai accouché non tiens tiens bébé ngata bo finga libuma ta bo finga ndi mama na bota mwana ngaza wana na bota bo misusu ba bota te mabumu poa ekoya na se bo moni yango ekoya te na okatango kango katango ba abdo voilà bolanda onga na oloba mi ba abdo na zo sala ya minene allô bébé allô oui on va intervenir oui toi comme tu as intervenir la diemba de la presse congolaise yangia mangati faut beaucoup yangia oui mama toyoka mbote na batu nyonso tu bazolanda ndekolanga magila balançoire na minute oyo na monde entier nalingi na intervenir na tout d'abord par rapport ya lisolo vraiment lisolo esalinga pasi makasi parce que omoni de nos jours ta nde balobaka toyebani bilongi me toyebani mitema te kindoki ya pasi ya grave eza kindoki ezaka na niveau ya famille parce que otala aire moko boye omonake moto aza ndoki mozo oblige fokanga misu parce que aza ndeko na yo aza ndoki mozo oblige fosala kaka parce que c'est ta famille que tu ne peux rien elo na osengana bato eza kaka ke totikaka un moment de distraction ntango omoni ke likambo oyo na omona ngo eza clair te que vraiment ça ne va pas so omoni ke na nzela ya normal boye moyo olandela ngo eza te ata na nzela molimo okoti na baprière parce que lelo
comment on a bakindoko mususu ko te za na base na ko ko éviter tant que ça on ka basé na jalousie tant que ça on ka sentiment na eka na kindoki kana monde bakindoki on débat parana donc kaka donc vraiment il faut faire très attention en plus ceux qui révélation mo ko bimito problème mo déjà bimike non va prévenir biso faut ko tenaka compte nango ba bili solo za lo kutanga na okosa mama yo za ka témoin te masolo tango yaka o za ka témoin te naza témoin eza lisolo lokuta te eza makambo ya solo ezopesa pasi omoni soki vraiment moto akofanda lobiki eza makambo ya lokuta nga na kokabwa lelo bato bazovivre pire ke oyo te eloko te omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali omoni bato bazovivre pire ke oyo bazali donc ekoki koza kutu likambo ya lokuta te bango mo bayebi oza lisolo ya lokuta te lisolo ya lokuta oya na tele oyo ofanda oyo olobela ngo pourquoi omoni mpo na nini wana ezalaki mo intervention nanga en tout cas bandeko na biso ole tofanda tokotala baduti ke eza likambo ya lokuta eza boye tozwa kututa na biso otala parce que bato mosusu tani na otolo bazovivre pire ke o wana tala ke par hasard likambo ndenge eyelaka nga boye eza pe près lisolo nde mwana mwasi azobeta te so qu'est-ce qu'il faut faire yango nakota soit na baprière soit na ça quelque chose mpo na likambo oyo esukelanga mabe te ta mosusu na vie oleta mosusu tomona ngo kaka ke non lokuta boye na boye et tout omoni wana ezalaki intervention na ngai nalingi nabakisa lisusu mwa moke par rapport a bandeko na biso bazolobela mpona makambo ya bima na yo moko mpe omoni nde toza boye toolobela sujet oyo eza très important oyo lelo tokosa semblant bakozwa 10 familles ta mosusu ata mwa 5 familles donc 4 familles bakoki kose retrouver na situation oyo donc pour dire que makambo oloba eza mpe important habillement na yo soki echoke bato mosusu la moindre des choses bandeko na ngai puisque bino koza na bino bien koleka ye moto atiki libulu komela ye na privé ozo comprendre okomela ye na privé kende onanga mwasi omoni makambo oloba eza important mais ozopalana te na habillement na yo la moindre des choses ozoya mpo solola biso makambo ya boye lataka bien keboke na ondeti na ndenge ya critique ozo comprendre yo mpe kozwa ngo mpe mabe te soki nde baoloba bongo ezaka bandeko no moto azali na opinion na ye moto mosusu alingaka soki ozoteya ozolingi kotekele mikate il faut lata cravate ozo comprendre mais sikoyo ezala na bato mosusu bazala na bango ata otekela noyo mikate no olati no kilote etali ete pofiki mikate etekama ozo comprendre donc eza lokwa neti ngai personnellement eza teke mpo na mwana mwasi non nga ozala bongo teke mpa nange ezango égal eza omona mpe kalokwa nde na omoka elobi no wana posipi yango te eza de la même manière nde na omona libumu nao nga oyo na oyo eza lisolo ozobeta na ota part na nga na ota na intérêt na nga na kati ya lisolo wana point barre le reste en tout cas etali ngai te omoni biso bakongolais mo tolinga kosala mwa attention mwa moke na bamakambo mosusu boye na boye c'est vrai bato mosusu balingaka bango ndenge wana te alingi teka mona libumu kasi abimi na ye te bo bakangi bango na makasi bakota te babima te besoin nango motu oyo omona okoma wana ntango mosusu aza kose retrouve nango na famille na ye mais sikoyo ye moko aza du genre que so moto aexplike likambo il faut lata cravate mais ndenge omona sikoyo libumu nao ezokoakuye ye ocomprendre alingi sikoyo ozala logique mais bamesana nango mpo bakokenda ngo ka boye bamesana nango des choses eza ntango mosu akomelo na privé ozokomprendre parce que boye eza na koambrouye na yo moko moto obetela bango lisolo parce que okomi ntango mosusu olata na commentaire oyo osala boye tosunga na biso tosutu wana besoin aide bandeko na nga vrai chéri magila balansoir mwasi abwaka bassin ayina produit wumela petite donc continuez mosala kitoko mama na Bradson bisous. Voilà, merci beaucoup na yesusu merci beaucoup na compliment. Voilà dans le monde entier lisolo oyo esalaki pasi penza po comprendre que kindoki eza makasi donc ngabo mesana ngana ndo nazalaka boye bo bando okotaka bando finga kaka donc antiba mafinga ekota ebimi awa opena baloba pena ke ekota ebimi mais te mana lingi bino ndo binoka ba masolo kaka bo okotaka boya kaka bon nous bon finanga na bon finanga te na lingi bino lova bino fort ba trop de love pour vous le biso na monde kenda nonka bo eza na misu ba olinga yo eza misu ba finga yo eza misu ba boya yo na ba famille na so kutoza bongo mususu mona ayina yo sala ele te na kata famille aboya yo yango nazo baki bandeko nanga bo finga bonzima boboya tokokende kabo lobisu na oya so message ba pesinga histoire na ye na okota bo comprendre libumu oyo na ocho bota na mwana kazi donc na ocho bota mamati bo finga libumu na omona mwana nga lobi avenir na nga lobi wa kosela ngai voilà
lisolo pende zaki le no kata kalate na clôturer bande ko nga bo partager. Oui, bonsoir, intervenir. Oui, bonsoir. Yeah. Wana sepeli na lolengo na ofisa émission. Mais na le vélo mo boy. Moi non zo ba dikama prière mukeli za la raté. Non to za ka prière donc on zo prière na gondima. Les autres qui ko sala ba effet. Amen. Ona mangamba kindo ki boyo lobeli. Les gars vraiment solo. Donc on a la prudence même dans la famille na biso, même dans ma camarade, même dans ma connaissance. Tout à fait. Paola Lopez. Alors, faut toujours cas prudent. Même pour la bande à la vision de lobby, faut qu'on a maillé la canne à plana. Donc, au plus notre lit à bien. Mais pour la liboumou, ne va pas le bel liboumou. Qu'on se déranger la montée. Parce que le baba, on peut pas dire la fin. Parce qu'on va aller à hôtel, à biso, mais on va la tibou. Gana tei na ngate za message ba pesa na yo pesa. Okoto to pesa mutu conseil eza pe conseil. Conseil eza ka to fongola bible oyo zo sala na peso te. Eza pe na mutu shuka ndongo lo bio on ko prier na 0R. Et ko pesa pe makati na 0R pe aluka prier wana sambeza ko te. Donc oyo to zo sala na zo te ya pe. Zo pesa conseil mais conseil on a fait ko aider ba tususu. Mais ma peine a dit son désaccord. Ozo commenter ozo pesa muninga conseil na ndenge moko ya sima ozo ngo publier ngo na Facebook muninga za mona ngana ndenge to ba congolais to sala ba erreur to moni muninga na erreur benga ndenge bibelo benga na pembeni corriger na pembeni lokwa toza batu esika pembeni omona peut-être réaction ko sala ndenge moko tena oya lobi yango mbala moko na publication. Mais pour la sepeli nanga mama François la moi kitoko tala ka ta efanda olanda na te bala ba fan na o to na ba mingi ba go bisou na bébé François on est là. Merci beaucoup. Voilà moi wa bengi o yana bisa liboso Elena Kembi c'est ma grande sœur yana bisa liboso penza ya famille. Je lui dois beaucoup du respect. Donc ndazana ba moninga place na koleli ba moninga place na botami alongola nga nie ma grande sœur Elena Kembi, grande sœur na tsali boso yaya nanga. Donc si na lati boyeko, donc akotika kwa loba. Donc ba moninga place na koli, place na bota, ba longolinga ba nye, ba longolinga ba koko, o ba na portugais. Emi amana mir mama ivelia, kiligwa poko tempo. Boyoki, bolandela te nangate Paola Lopez, bolandela te nangate Ramsi ya Gayar. Bolandela te nangate bolande onga na opesa. Na lala kinanga ba benga pona message pona bakite. Na kota na page na nous te lo na kota na page nanga. Donc bolanda ela te linanga te bolanda oyo nga nazo bimisa na munoko. Brad azo lela te, Brad azo sakana na olinga na rappela ngo parce que mingi ba ko comme a moi nazo lela te. Brad asakana bongo aganga kazo lo ba même temps sakana o lela te. Voilà bande konanga message lelo ezaki wana. Et sali passe ndeko na biso wana ba commissaire Marie de nuit. Noko na ba commissaire Marie de nuit na butu. Ya onto so ba ke libando la mukeza akate, libonde la munene za akate. Kama mabonde la mikeni ke tozo kota o bande konanga. Omoni ndeko na biso ucho loba. Public elingaka pardon so bazo te ya yo kende poto, okozwa visa, nzamba ko pambola yo, okobala, okobota. Public elinga bongo, bomona l'église na bate bele ba otonda. Mais public elinga te mabonde lingo, tata mo samna kanga yo. Noko na bina kanga yo. Foko bondela, elevation ezoya, tika masumu, mibala batu bozwa te, botika kolongola bazemi, botika ko tromper, public wana oyate ndeti nga, ba okima nga boyate. Parce que nga pa nga bondo zwaka ba message yo. Ndeti nga message na nga lelo ke kindo kezali tiens va là-bas, va jouer là-bas j'arrive. OK bébé? Donc message na nga lelo ezali ke boltala kolate lingati boltala ngande na zati boloka onga na zobimisa na munoko ndeko wana mwasi ba komisa Marie de nuit pa noko na bango leke mama bango ameki ya kokite taye kokoma na bana nzambe ka protéger bana place to ke kotika bana faut to sala attention mutu mso ke tika bana ba nourrir to tika bana to yebite bandeko nanga mibalo to zola na bango to yebite ozoka nzoto fongoli ozima kolope c'est ta msu ndoki bandeko nanga to yebate to sala très attention bolinga kate ba critique na bien non c'est plan nango. Allô
Et fille ça émission ngai papa. Tina lobi boye fi wana noko na banga komisa e mari de no banze mission na retard ya to bandai déjà fi wana noko na baona Afrika na mboka komisa e mari de nuit akoma ko bimela ye ko lala na buto la mkana tongo bazo sutuka makamwa ba lo bango mingi te ba yokela yango soni mais ya okisoni ta ko pesa nga message yango na lo ba a tout à l'heure mutu nyoso zo pesa mutu nyoso pesa nzoto te mutu nyoso mutu bimana ete na normal te na ndenge esprit ya yaka na butu na ndenge esprit pap so lingo intervenir ou bien ozongi ces mission tant émission ici la pour tali parce que na clôturer des jours lingo intervenir si quand on va intervenir, ou que mission bien te intervenir, il faut que non émission bien. Peut-être quand il arrête, on a dit que kindokeza makasi pourquoi parce que ndeko na biso moi si abota bana 4 mois na mona tata na ye abala bibali babala kaete babota ke kaka bana alors que ndoko na bango akanga na butu na ndenga kindoki. Yanga pesi témoignage na ye awa noko mabuti ko kufa. Comment il faut prier? C'est comme il faut prier délivrance à ça de basala. Papa, naza en direct pardon. Distraction. Azo bien pour la mission na clôturer déjà. Faut que tes mission bande so continue na simolobi. Voilà bande konangai, li kamka na ngela lo bayango wana s'il vous plaît. Mobile nyo so mobile opesa nzoto te, moi si nyo so moi ça ko pesa nzoto te. Tango zo Allô? Voilà dans le monde entier, mobile nous sommes mobile au pesa nzoto te, moi sommes au pesa nzoto te. To kangama na ba prière bande konangai. To kangama na mabondeli, ba prière a muke zate fiona lo bina bisa bino bande konanga. Mabondeli a muke zate, mabondeli a munene zate. Yeza grâce na nzambe ka eloko esungi ba mabondeli wa mike wa assemblera na ba direct wana. Omona akoti na direct mobile na camarade na benga bi ya ka prière bandi to kota. Ya kota 22h au monde a koti malema kanda zo kota wana ebene ko sambela ke ba bongo bon mais lelo au jour d'aujourd'hui Dieu merci azo mobile na ye abota mwana ya 5e ba mobile na ye wana andima ye avandi na ye azu bana na ye nyonso 5 bana na ye 4 abota mwana tata na ye mobali wana ndima ye abala ye bazanda kumoko le na bana na ye ba ça fait déjà 3 ans azo supporter bana na 4 wana oya bota pour dire que eloko oh soki yozo mona loko komi na suka ke nga bana komi na bana misatu bana 4 na akozwa nga te ozana muto nzamba ko tindelo akozwa ya ko supporter na bana wana akobala yo ko vanda. Allô? Voilà bande konanga pour dire que ata yo mono komi na suka nga pandi na sa nzambe na ngana boti mwana papa na ye na kozwa ngai ba otozo vivre na vie muso eza ba réalité ta muso kana ki ngote ba kanga quelque part yo yebite kaka ba mabonde yo tozo sala oyo na uto ba tout à l'heure que biso peuple to linga kanzamba ko pambola yo okozwa visa okokende poto okobala okobota sans ko briser ba lien ça ko kata ba lien ça ko telem na ba mari de nuit ça ko telem na nga parfaitité ndebo moninga na nga parfait na pe ba défaut nanga mais nazo pesa ka témoignage ndeko na biso ko apesinga histoire na ye mingi bazo kanteza solo pour vous dire que kaka ba prière mike oyo to kota ya ba 22h ba 01 de sungiye nde zisio délivrance lo noko na banga kufa na mboka wana tant non na banga kufi ba ndeko nanga aumela te un après combien de ko sela nzamba boya ki ne mamba mibali abinga na ko bala na nga lisusu te na bana nga 4 mwana tata na ye avandi na ibande konanga akomani ka olanda ka mabondo lazo ke lelo akoma azo mobali 3 ans yangoyo mobali babotane mwana moko mobali wana okonzima te kaza papa bana wana te so ba yebisi te pour dire que nzambe nde azanga sika bakanga soki moi fongoli muta okanga zalite soki afongoli pardon soki akangi muta ofongola zalite pour dire que nzamba aza akokosala eloko mo muta mokila osala te donc so komi na suka lobi ke nga nzambe na suka ndenge nini na bana oyo nana kozwa ngai mwana moko ça veut rien dire oza na place musu bakanga yo avoluka libala avoluka kobota foko luka no ko briser ba lien wana ko kata ba lien wana
ozomona omona ka vana mobile simbite mobile akei mobile mso ya botu akei mama nanga soko mna bana déjà 4 5 mwana tata na ye faut ko kota na mabonde lieza sous normalité bomoni ndeko wana bomoni mutu mususu Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mutu mususu ko na vie na yo ko lobelo likamo ozomona on déjà ba aventure mais tant mususu nzamba koti kati na ye aye ko lobela yo pa fongolo misu okota na vie ya mabonde li ndenge ndeko wana eki ko comprendre ke bakangaki nga place moko mutakangaki nani noko na bango leka mama na ye na mboka na bango soko kufi bakenda ko kundo na tribu na bango tamba koma na tribu wana place ndepe na ba vérité bimaki mkoko la bakomi ko silika bi pona nini okende ko toucher bana kingani falo toucher kaka ye moko to tinde kaka yo mission na nzoto na ye yo ke ko toucher pona nini fallait po toucher bana te omoni nenga toucher ki bana wana eza lokola donc eza ki terrible il fallait pas à toucher bana tant qu'à toucher bana misala na yemba mo etelemi nande ko na yo to bi ba camarade malamu baza ba camarade mabe baza kaka camarade na kaka ye ko sola na lobi wana bato ba kota na ibandité yo no zonga ni solo pour comprendre pour mingi ba baza lokuta menga na mingi baza na masolo na bande ko nga olala na to zo lota oboti bana 5 6 mena bo mozo bota te okolala olati voile OK bala mena bo mozo bala te ozo comprendre mingi masolo na baza na ngome ba kokaka koloba te ndeko nanga po pesa histoire no zobanga bako seka yo bako tonga yo men ndeko na biso ayo kisoni te atali la te nanga te atali ngani na zate abi botika na pesa histoire nanga na fongola bana monde misu na fongola bana ya dada kwa bana tiens bébé alobi nanga penza ya dada kwa bana alobi nanga abi mama natana nga ko elate note na mun bat ba finga yo shu wana tango lataki olataki ensemble na ya veste na kilote na veste natana nga kutu wana te na bi pardon tika nga na pesa ndeko nga témoignage wana natana nga kombo na ete na bika na Belgique abit kana pesa ndeko nga témoignage oyo we komelinga na vie na yebisa ndeko nga afongola bana mono te misu aloba na bango ke kindoki zali en plus ba prière to sala ka mike oya ba 22h oya ba minute ko ta en ligne wana ezamba prière makasi bandeko na ngeza ya ba ventirité yango mute sunganga yango mute soki yango pete soki ndeko na pa ko ba prière wana pete metam sulo na ebite place na za mais nazo continuer ka ko bota mwana tata na ye mais nazo continuer ka ko bota alors qu'il nazaki fermer place moko ona yeba kite yo za wana ozolandela te nanga ozo finganga na yeko pesa conseil te mais na yeko yebisa bino bandeko na ngai ki to photo luka mabondeli no fingi na ngai na tikili bumu polele o fingi na ngai naza boy mais yeba ki na poko bandeko na ngata ngo bostre ko banda na ko tsama bolongo na ngana se mama na banzi ko sambela noza boete oui na côté ma bolongo na sena nga parfaitité belusha martini mutema juvenal kibala na belle sœur nga donc to fini na ngai mais yebaki na zéro atteint ko beta awa na côté ma bolongo na nga na sende na lela mabondeli papa mwana nga ye bien antimatike muto a télé man internet atika nzoto ko enda muto asambela ka deux personnes différentes oui na yebi place na uta nga na musaka ta mbunza poison donc pas na biso comme ça banzoko ba sakata banchor bambunza banchoro susu bato bandundo bakisi na yebi place na uta na sala ko ba aventure te ngata ko bondela na bondela ka penza bondi mateke mutalati tenio bo bondela pour vous dire que bandeko na nga photo telema na mabondeli boyo finga bino eza problème te yango moni ke mutu mususu oke na niveau obota bana 5 bana 6 mwana tata na ozo trouver eza normal te bandeko na nga ndeko na lo baby ya na lala kabu na lo mkabu na moni mai na si nazo kombote mai ezo uta wapi na mobali te na tika fia mobali na bi nena kuna bana nga 4 boy na bana nga lisusu te na mbote na nga suta bana buku la bana nga ndoki wata tata leki na biso na bakap noko na nga na ndoka comme ça ma femme de nuit na butu makambo ndeko na nga eza na batebele baza na ba vie wana ozola lota mais ba yo peso histoire te nga nzamba bikisinga leo nazo mobali na nga na komala bana nga misatu na komala bana nga 5 mwana tata na ye bango 5 melelo mobali na nga na zwanga na bana na nga aboko la bana nga akendaka musala yezo ila nga fiche de paie pona nina kota ki na nzela bonzambe abi yebisa bana monde entier ba négliger ba prière wana te
ba néglige ba prière wana te ya ba ligne tokota ka wana ezo sunga ba mabota ba néglige nga ta mukete wana message na opesa bino kaka so bolambela te nanga boyoka mamna lo bate etali bino binga na yeba ko sambela te na yeba kana ko sambela te na yeba kango te de camarade na ka binga binga yaya na yo beta kamana na sona bitala botala ba binga yaya zona ba prière moto kota kan ligne chaque 22h yaka kokota ato yebi ko sambela te ndimaka amen ti petit à petit oyeba ko bondela nzamba osunga na yo sa pasteur na biso kota mabonde ni ndende kwa na kota mabonde tanga kota mabonde ndeka ko trouver que noko na ba mutakanga ye ma bonde li une semaine ba prix non zonga li solo ka parce que ba nous va côté retard ma bonde li une semaine à jeûner prière bande ko nga melaka te ya pamba na pokwa a côté na ba ma bonde li dimanche na suka ba benga na kisasa bongo na banga kufa fallait ba kunde na kinsansa ba kunde sabaki kunde ko na tribu na baona mboka kuna bande ko nga tombo yene ko na banga ni banjo ganga bibo yene pona nini fe ba kunde kaka kuna bite auti ko kufa futo kunde na kata mboka ya bande ko nga pour vous dire que tous na ba famille ba bantu qui ndokeza partout ndokeza na besoin ko zo visa te ndokeza na besoin ko zo passeport te ndoki po zo visa zo passeport za na besoin te to ba pe banzela tozo tambola mibali tozo bima na bango basi tozo bima na bango mutu nyoso amuta ko pesa nzoto te mutu nyoso amuta ko lala na yete bande konanga mususu baza m'envoyer du diable bozo comprendre wala kama mna yebisa bino ndende kwa na yebisa na maloba na bango penza na za parfait mais nzamba bikisanga lelo nzamba za capable ya ko restaurer libala na yo place mobali na wazali mama ndeko nanga mo libalo eza yo waza mobali na yo ya vi mama oko swana te oko bunda te mo comprendre pena ki o penda za ki pena mobali na ngai nanda ko zona bana wana mzima te lelo ndeko na biso akomi na bana 5 mwana tata na ye mais mobalo azuye lelo bazo vanda na ye eza mobalo azoboko la bana na ye nyoso 4 wa buta tata libanda omoni mais soka zaki na kibonzambe te soki pa yeba kite lelo alinga continuer ka ko bota aboti sumo na 5e aboti sumo na 6e aboti sumo po baza bana 6 papa 6 bana 7 papa 7 mais faut ko luka ko yeba faut ko sambela bandeko na ko buka mabolongo na se ko prier to za na ba lien ba famille mususu ba bala kate ba famille mususu ba bota kate mususu ozwa mbongo mwana zate obala te faut ko telema na vie ba prier bandeko na nga o message ndeko na nga pesa na pesa bino yango so ko finga libumu na ngai ezaka bino so bo finga ngai na naturel bo moninga naturel na tobola na nga te na tsala ngelo côté na basalisa nga ba fuenge te na salisa nga mabele te kandi na zabo naturel na yo pesa bino message bana monde entier bo continuer ko s'abonner na page na nga bana shumagila bana so la diemba de la presse faute na nga te yangiama bana soir ndenga nde makambo donc na sepeni ba onos balinganga ba dédicace linge banda bo partager voilà monsieur comme mon amour tu as un très bon ventre. Merci beaucoup chérie, c'est très gentil. Voilà dans le monde entier, bah compliment à bino, merci beaucoup. Voilà, maintenant bah dédicace na sepe na bino makasi nga ba onos ba finganga, ba onos bo finganga, ba onos bo linganga tenga pe na lingi bino ka bongo. Bo s'abonner la page nanga, ba histoire na beta, eza ba histoire vraie. Na fondara te na nous témoin, Julia témoin. Ya na biso to benga ye la ni kembi témoin, le na kembi témoin, je dis tu sais bo témoin. Na vanda pe mo ba benga pisinga histoire. Dans nos appels pas dans nous diamant noir bo s'abonner na page na nous diamant noir bo s'abonner pe na page na nga bana shumagi la balansoir bonos balinga ngai je suis là de retour en force avec force magi la balansoir en os et en chair ba chair et en os donc bonos balandi ngai ba merci na bino ba bebe na ngai naza toujours wana ba ozo continuer ko finga bo finga na bino ba obo ka message nango na pesi bino pour dire que bolanda vie à ma bonne li mabonde tout ça en ligne de qu'on a besoin de les sauver et sauver nous soit qui rendez-vous ba ke basali jeune prière une semaine. Voilà, merci à vous je dis c'est beau, je dis je suis en direct. Voilà, merci beaucoup na Judith Yanzambe na 4 septembre maman na Suleiman et Aïcha Amira pa bakisama mwana ntuka merci nayo Judith Yanzambe na 4 septembre maman na Suleiman et Aïcha. Merci beaucoup à toi. Merci Elena Kembi, ma grande sœur propre auto benga siko. Voilà pe ba yana nga ba moni na place na kolela.
ba mona place na bota ba longo na ba couche ba longo na ba kaka ba kokolo to bana portugais miage manage hein ya ba mona place na kolela na ba grande sœur na ngai Judith Sebo Judith Yanzambe Elena Kembi ba grande sœur na ngai ba mona place na kolela donc ma mino na sala na internet quand na za besoin na ngo moto na nga na za na hypocrite donc ils ont merci beaucoup à toi ma grande sœur papa nakati temple Judith Yanzambe Elena Kembi merci beaucoup à toi Jules la Perle nakati Autriche maman na Mercia Jules la Perle nakati Autriche maman na Mercia merci beaucoup à toi merci beaucoup na Niki la Maserati bientôt de retour Niki la Maserati la copine de quelqu'un Niki la Maserati bientôt de retour calamité bomona ya ozongela Nanou Diamant Noir la patronne Nanou Diamant Noir la copine de Magui la balance la copine na Nanou Diamant Noir bata média Nanou Diamant Noir Niki la Maserati Jules la Perle la copine na média so que yindi la média na yo popola bango misatwana voilà hors média nzuzi sio na la copine de Magui la balance la copine na depuis ba lubango ba Luanda te connaît ensemble nzuzi sio na Maria motema papa Léon na kati ya Grenoble on a bien ba copine na ba monga ndé na kolela donc ndé na za na internet ndé pe na za na kibomoto donc différence c'est ça toujours la même personne donc nzuzi sio na Maria na kati ya Grenoble ma copine privée Laetitia Mokango maman na Keiton Jojo na kati ya Afrique au courant motema bel homme Jordan Laetitia Mokango Laetitia Ouseni Faila la petite sœur de Paola Paola Ouseni na kati ya Afrique au courant motema Jordan Bello. Merci à toi Natacha Lotanga merci à toi Bambote Belé à toi na biso na bois quitter juif afin des juifs noirs bébé afin des juifs noirs to benga na ka chéri boni afin des juifs noirs baluka ba kabola botika mambo kabola bato biso to zala ba leçon pétété tango muna mutazana mutu obule ke ba beta ke lokote wana ba vienanga afin des juifs noirs Joe Flesh ba vie na nga penza ya masolo na kati ya media ba dino image ba place nga na banda Didier Masuki wana ba vie na nga na otanga ba bebe na nga na bango ba yaka mabe ba bebe na nga penza media afin des juifs noirs Joe Flesh et dino image Didier Masuki na kati ya Suisse wana ba vie na nga kati ya media ba muna magita na ole ba masango bango wana donc o peta saka liba me ko meka to kota te no kanga kaka beko ha bon ba imam na loba. Donc apparence n'a qui moto deux personnes différentes attention bon ya pena kraka be qu'on a be okota te CV Kano voilà merci beaucoup na bino na misu na bois quitter Mambo Galaxy na kati ya Mambo Galaxy bientôt de retour Brigitte Iteka na be ko no boka bino te premier la tibo to kato be bana boza na boka na bino te voilà donc na be no boka bino te pour etala ka bobenga o saliso voilà donc na timo mpandi no boka bino te. Donc Magui la balançoire de retour. Bon s'abonner na page na nga Magui la balançoire la diemba de la presse congolaise. On va continuer ko finga. Bon finga nazaka na bino na nous diamano à la patrona. Nazaka na bino Magui la balançoire. Bon ya dada ngwabana. Ya Willy Moucheni l'ingratitude condamnable. Ya Willy Moucheni 00243. Bon ya ba samba vena nga na kata Dijon. Beko na bekaka bon bekate ya Willy Moucheni yo yebi ya Willy Moucheni Patrick Malwa vengi vient nga bambote bele ya dada ngwa bana ona ba vient nga ya dada ngwa bana ba vient nga ona na créa ba vient nga ya dada ngwa bana ya Willy Moucheni Patrick Malwa vengi Patrick Mupasula yo yebi vient nga Patrick Mupasula na kati ba Sud Afrique kuna Patrick Mupasula yo kanga na gauche na droite muto le kate sans oublier Papouche Alisala baboya basambo Papouche Alisala bambote belé à toi Serge te kama foueni yo to bakota na kutoloba note Serge te kama foueni bambote belé. Voilà bana monde entier merci beaucoup amigo Ngombo Ngombo kenda po umela o kana suboete amigo Ngombo kenda ka boe o kana sute amigo Ngombo bambote belé à toi vous êtes tellement belé Paola Lopez Ramsi ya Gaillard venanga masolo na kati en fait kena na bombi na olobate na bombi Mère la Marou la bambote belé. Voilà bana monde entier merci beaucoup na bonus balanzinga bonus ba Séveline Sévastro Séveline Sévastro bambote belé à toi
Voilà, dans le monde entier. Bon, continuez à s'abonner à la page Nanga Judith Nzambe. Bon, continuez à s'abonner à la page Nanga Magui la balançoire. Dans le dédicacé Bino Santos du Gira. D'abord, on a mis la main, on a côté. Bon, finga, bon, continuez au finga. Moi, ça m'a dit, bois ya choco. Eh, na Paris, na Aero 2020. Mouta ma boko. Bota ma boko. Bota ma boko. Mwindu ezate. Moi, ça boya côté là. Aboya choco na Paris, na Aero 2020. En plus, c'est CV Tokos. Eh, CV nanga. Mama, elenge o apindi na yeba kake. Na yeba na makasi bon. Elena Kemi, ma soeur, ya Chantal Matomina, soeur na biso bambote belé à toi, ya Chantal Matomina. Voilà, dans le monde entier, Alain Zita, bambote belé. Belusha, bambote belé à toi, Belusha. Motema Juvenal Kibala, Bibi Shinzeza, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, la Coste Nzinga, bambote belé, Florian. Chitu Elengi. Voilà Patrick Image. Na kati nanga boza bien Patrick Image. Boy tellement belé. Aristote Ludiambele. Bambote belé Nzuzi Maria Sona. Ma copine privée na bossa na Girl Love Mouchouaili. Mère double Oumela. Girl Love Mouchouaili. Baboya basamba Gerlove Mouchouaili ma copine na bossa nyote yaya. Adacia Maman Solange Liboka. Maman Solange dit motema ya Ezekiel Maman Ezekiel quoi. Voilà dans le monde entier. Na lina kata na ngai. Voilà. Merci beaucoup Vous continuez kolandanga maki la balançoire. Bon, on va continuer à finir. Message ngana pesa ka yango wana. Merci beaucoup. Boza bien. Voilà. Harmonie célèbre na kati nanga na kati nanga muto salisa nzoto. Muto salisa te bofingi, muto sa naturel za bofingi. Bon, ça va bien. Merci beaucoup à vous, mes amis. Trop de love à vous. Bisous, bye.